Salut très chers internautes, merci pour votre confiance et fidélité sur CL News TV, mon bébé Asika. Merci à Christelle Arros Mamluranoub de la presse congolaise. Merci aussi également à celui qu'on appelle Papi Nzola Messo, Interpe Prod. Merci à notre caméraman Jericho Betox pour les images d'aujourd'hui. Merci aussi à le mignon garçon Rokar Miezi, le mignon garçon. Moi, bah stress, moi, ma malade, Nebi Kobi Kanukaka et Akamakambu. Mbote na bana monde entier nyonso ba olanda biso de partout dans le monde. Léon éliminé sujet moko très important, sujet moko oboko sepelango bozango nulle part ailleurs. Kaka na kata CL News TV, yango nazo invité bino bo s'abonner vraiment massivement sur CL News TV pour bozo ba plaisir na bilengi o ezalaka awa na CL News TV. Yango lelo te ko sola sujet moko c'est un sujet moko très important quand on te kolobani bandedi na mbebino moko ya ba journaliste miné na mboko yo oboyebi mais tokozoye juste après, mais avant tozoye déjà il faut na loba déjà et le kotoye kolobela na mo ya lelo pourquoi batu bayebi sous valeur ya banati. Pourquoi ceux qui m'ont abotami na handicap moko songolo pakala il faut comme un sujet à moquerie. Pourquoi? Surtout pe na remarquer ngo mingi na ba confrère na ba consoeur so boti mona mona défaut mota mona ebo yango na embele bino invité na nga poto sola na yango so na zongi pe moi mukie na yebi su histoire moko ya musicien moko pe ba pesa ka mbongo yembela pe mwana moko azaki pe na handicap ma yemaka na été et comment pe mambebele pe pa molia akata yango temps lo babino moboye ba bozi souvenir nango yango lelo Jericho Betox au fond déjà caméra, tous déjà journalistes nabiso yamkona lelo. Bonjour Christelle La Rose. Bonjour Vanessa Moussao. Bonne santé. Ouais, santé rien à dire, on est sur Batouba Hollanda. Yamoni, dans le Bakou des athées. L'essentiel nous avons battu la biso, après ça biso souffle de vie, voilà, tout ça bien. Tout ça bien. Tout côté déjà dans muzinda sujet nabiso mkona lelo, to ekolobela pourquoi ba maman bayebi sous valeur ya banate nakolo bape ba maman te mais batu bayebi sous valeur ya banate surtout somo na botami na handicap moko songolo pakala ndundu handicap ya loboko ya lisu ya bo ya libumu ya mkongo comme sujet à moquerie en tant que maman yango to invité le na plateau na biso est-ce que eloko bongo eza bien te za mabe pona yo. Voilà, Vanessa, merci l'invitation et à Journal Lelo. Oui. Malgré Zambal Bousso, Yambaka, chroniqueuse, Yambaba Gloria Langi, Yambaba Dame Fuzolo, Cynthia Kapachiwe, Yambaba. Adam Moulouba. C'est capable de Moulouba. Nebipe, ouais. Confrère Nabiso, Jazz Kavulu, confrère Nabiso, Matika Songo, Cynthia Wadol, Yamba Bomengane, Yamba Ngate, merci Nayo, merci Nabatunio Som, à travers chaîne Nabiso, CL News TV, vous s'abonnez massivement quand Vanessa Lubaki, les bandelem, vous s'abonnez. En tout cas, par rapport à question à Vanessa, en tout cas, Vanna Bandana Banana pour répondre. Non, merci à ma maman, oh, amité ma minene. Ma maman, oh, vraiment, amité ma minene, ma maman, oh, basal, basungaka, oh, basal, sarabatu, oh, pe, ba yebi valeur. Vous comprenez, ton Kinshasa, ça se passe toujours comme ça. Valère, il y a batou. Comme Judith Ngoy, Mamou Louba, depuis Parigo, Chimène Kiala, merci à toi, Annie les Doumou, depuis Paris, dans un restaurant, comme malgré nous, on a habité à Nantes, on a passé une beauté. Merci à Frida Kangaba Charme, merci Kouya Kobelisha depuis Switzerland, merci à Des Royaumes. Royaume Mamie Ngeni, merci Nayo, maman, maman Yabana 5, le col la Chimène qui a la maman Yabana Ebele, le col la paix Christelle Loupong, maman Yabana Ebele, le col la maman Chantal Pemba, maman Yabana Ebele, le col la maman Espé Mbombo, maman Yabana Ebele, mère double la maman de Jennifer Kasi Koko ya Janelle Janastara, le col la Christelle Biangani Bianchou.
lokola Laetitia Lofinda mama ya bana Gina Mujinga mama ya bana Kadete Nyembu ba mama baza ebele oyo baza ba mama ya mitema minene nde nazo dédier bango émission oyo oui mais na ba papa pe ya ba responsable lokola ba papi nzola miso ba papa mite ba o balingaka kutu te ke bayoka mwana bato alela nzala ba o balingaka kutu te ba ke mwana elle la costola comme que Christelle hôpital mais elle est l'hôpital on va bengana elle pour na 5000 jamais va ko bengana elle la classe maman futa donc na dédié on a ba maman en tout cas pour le sujet na yo Vanessa naza vraiment na ba regret à makasi na ba regret en tout cas na bandi na koloba omoni mutu nyonso netinga maman na contacté un jour que na zuizeli na bota mwana moko aza infirme to mwana moko aza kizengi to mwana moko aza baba to mwana ana aza ndundu mama nyonso na mokili oyoyo akanaka te ke abota mwana bo ayebaka so lelo na zuizeli nanga na bota mwana nga kano mwana nga na osele boye mwana nga na osele boye mais eza ba réalité komaka na mokili eza ba réalité komaka na mokili. Pourquoi koseka défaut ya bana baninga? Pourquoi koseka handicap ya bana baninga? Tout mon musicien Fabregas tout zone kasima mukera ato bisanze momoko na album na bongo cursus nze mongo pe beti makasi bato bazolanda na filé abeti nzembo alobi ke ata mwana baba azakaka mwana kizengi mwana kizengi nani yango avanda ka un jour abike zemi nanga oyo nde na oto mwana ngo boyeti tono ke na maternité na bota kizengi tono ke na maternité na bota mwana moko bando tambola na chaise roulante na bota mwana moko aza na kunki na bota mwana moko aza na kunki ekoma sujet ya moquerie ya ba congolais na ba congolaise na poto ba pesa ba handicapé valeur na poto ba handicapé ba futaka bango awa biso ba congolais pourquoi ki mutema mabe ya kokoma na point ya kofinga bana ya batu. Je suis contre batu nyonso oyo bazo tenir ba propos na bango pona kofinga bana ya batu. En tant que maman moboti pasi wana o ezalaka po bota mwana ozwi mwana okange 9 mwana libumu oboti me batu ba ofinga esala ndenge ngai Vanessa na ebi Valère mwana za mama batu mso ba yeba te ke Christelle azala mama neti jour ana jour de sala émission na Gloria langue na bi Gloria no kende parce que bana batikali bango moko na ndako bana ngabi mama lota ngana bota na mwana bonsoir nabi nazaka na mwana na bota na responsable na para Christelle kusanga bongo teko nazabi na solo bongo tendeni nebite soki Frida kanga ba charme ebite ke ngana bota ebiki Christelle mama zaka na batu nyonso balandaka batu nyonso teme bato ebele na 100% bato o ba yebinga 90% ba ebiki Christelle aza maman a responsable. Moi nanga tsoko ça 10 ans j'ai une grande fille mukolo na ebi pasa bana en tout cas ça la nga pasi pour mona batu mo ba vandi surtout ana Kinshasa et ça encore si je moquerai na kene kuna te aboti mwana ndundu wana yo taloka l'hôpital po ta leta mwana yo mwana ngondi kaza SS azama mwana ngondi kaza mwana lichombe mwana ngondi re aza formation moko boye. Est-ce que y temps a besoin qu'ils aient miwana ayebaki ke akobota mwana za na défaut est-ce que ayebaki robota mwana lichombe est-ce que ça sujet ayebite ke lichombe pa kolaka ngai naza contre bato na nyonso Vanessa en tout cas naza contre bato en tout cas bato bozolanda nga na minute oyo naza désolé au moins il y a polémique et circulaire en internet tout est circulaire dans le monde au vandaka na préférera bien ceux qui to finga rabatu ko finga na ko fi boso boza nes par exemple na rando mama na camarade ne bosuka na ka mama na camarade ne mais bino pe ba confrère na ba consoeur na moni bo finga na tina ba bana boboti donc so ba moni mwana na yo ba fingi o afingi mwana mninga mais na remarka pe ba misu pe ba bota na bonte ba finga est-ce que ba na sort na ba na katana sort ya makasi Vanessa sort ni ti par exemple muto déjà bota
afingi défaut ya mwana muninga mais loba sisa obota poso na sisa obota te ayeba ta mwana suka aozalaka na défaut soki mpe deya sa sisa ki obota aza na bandeko aza mpe na bana oyo aya bota na libumu na ye bana wana baoza défaut bakobota bana défaut sikoyo ba oyo nanu babota te wana bafingaka bana bato bango nde kaka bamoni ba oyo nyonso na bana nyonso badefo nyonso bafinga bana bato nde soki abota bana 5 bana nyonso 5 na bozala bongo bozala bongo sunde parce que tout babi tous ces pays ici ba Vanessa nyonso futamaka ana sa mokilo lifelo ngo balobaka lifelo troke lifelo ezakaka awa na mokilo osilisanga ka awa na sa mokilo yo fingi mwana bato keo te mwana aza makolete ngama yo so botaki ofinga mwana bato bongo ote abotaki mwana mwa kisimbi mwana te kisimbi mutu munene yo zo finga mwana na kisimbi yo do botaki yako kolongola soke nini na yo awa ya mwana na yo so bota po finga mwana muninga bongo mais zela sort na yo so finga ki na pesoka exemple moko yebite solo bande ko bolanda bayebi solana mama moko kala mama biso bite solo oui na mbujimai mama wana kaka ndenge ezalaka na balupangu boye baporte balekana bango na bandako soka molia mama bamoni porte balekoko mama e opesanga mai na mela ndenge ezalaka te tomona awa mama ope na mbujimai lupangu ndenge ezalaka ya polele mwana azoleka kuti bato bavai na veranda ye bonjour bokopesanga mai na mela bango basali bapesi kopo zwa mai na pompe mela mwana nazalaki ndundu mwana na zwa mama na pesa mama mwana na kopo mwana na amela mai to mwana na meli mai mwana komika akei mama na zwa wapi kopo mwana na melaki mama na zwa kopo wana abwaka abwaka kopo wana mama wana zalaka na zemi na libumu atra na zemi eumela te mama na kenda maternité mama na bota abota ndundu oyo lingaka te wana obwakaki kopo wana ye wana salini alandi azongi na kasa ya libumu mama na lela aloba luka mwana na senge pardon to luki mwana na mwana bato muke innocent ayebaki lota zaki mwa mwasi ayebaki na lota melima ya kei me nzambe nde mutu apeso punition wana yo seka bana bato sor na we ezali donc ngoyi sanga que bato nyonso basala bilo nyonso mabe omoni bato bafingaka bato bafinga bana bato ba défaut na bango to benga bango ni ba mitema mabe bandoki ba jalouse bato ande to tcha bango na critère nini en tout cas baza mitema mabe baza vraiment mitema mabe makasi po nini yo za soi-disant responsable ovandi na yo ka soki pe déjà boto ovandi no ka bobo critiquer bana baninga ta bana babota mina handicap est-ce que ça malamu eza malamu te ezaki motema mabe na jalousie la msupe mama ndeko ozofinga wana botaki bana bendikapé wana aleki yo peut-être na makambo ebele et comme jalousie soki yelinga fandaki na est-ce que contaka un jour na vie na ye akobotaka mwana mo aza handicapé ale yo siko okomisa ngo sujet ya moquerie o bana kofinga ye bovandela ngo pe likita na komba bana bato mike ba ebelo te na sens tenga na contre bato mais ba komo futa pe bino ba mbongo ba yepe Christelle Rose mo $500 mo 300 ou be na tilo mo 100 mo boy ofinga bana bato ça peut faire ma télé réalité ndeko mikolo yango nde makambo okompe ona finga bana bato ba futo pe mbongo oui jamais na kosala ba émission bon ya bongo jamais na kosala émission bongo maninga Christelle ngandi na vanzi boy mutu mo boye cette association chimène qu'elle a Judith Ngoyi maman ani les doumons c'est association c'est des royaumes mamingeni eza malamu te kofinga bana bato nyonso bafinga bana bato bazala sort na bango sort na bango eza makasi Vanessa ngako ko tolérer te on va dire peka boye oh Christelle yamba mutu moko boye
ale mutu wana oyambi mutu wana faut adémarrer lenga mutu wana sanini abota mwana moko za koka mais bino bolingi pe mbongo trop yango boza corrompu na ba $100 na ba $200 ba pesa bino kaza kezo kuta corruption te ba misu ba sala ngo pona base na ba gaz ba sala ba remontada nesi na ba 6 na bango par exemple na ba page na bango ba polémique na pas na minute en tout cas excuser ba page polémique ba la ngai ba page polémique neza na ba gaz kala. So la muko tali les news des stars otali la bouche autorisée otali j'ai la bouche autorisée biscuit d'aller la PC mbote otali ba j'ai la bouche autorisée on a mais na minute ba gaz za la soutien on ba ya ba site internet ba comment on créer ba base yo boza ba relation na bino ba intimité so boza ki na ba intimité na bino so boza na ba camarade na bino ale muninga bo beba ni so boza ki na bekiri na bino bo beba na muninga ale loko ebike ba défaut ya ba défaut ba na o comme son sujet moquerie et ça qui to côté moi je suis contre. Vous êtes contre ça vraiment qui te côté mais bébé qui phénomène e banda kala ata pas ba musicien na biso to ki kana ba chroniqueuse te mais ata ba musicien na biso mona boti mwana ya moni ke mwana ya défaut songolo pakala a olinga ko molexa mwana ete ba yeba ata bombe bino oza bana combien mais c'est kinganti ona za bana 3 jours ya de kizenga bombi yo pona yo en tant que maman olobani par rapport nango en tout cas ngai kanene bisa ki naza na regret makasi na ba parents ya bon. Yo ovana raté un jour on na ba ko de bandeli ovana raté c'est qui star na bango tonde non qui star te ngane naza boy naza na maman moka benga ngai maman na sanga bi Christelle ngai na sala boy pona mwana ngai na sala boy pona mwana ngai malgré mwana ngai aza handicapé mais bato balinga ba komisa ngo sujet ya moquerie mais tellement nga moko ne maman na boti na yebi valeur à mwana ngai na yebi valeur à mwana ngai na kolemba ka jamais merci kwa ko be chazo to solo na maman wana abi nga jamais la kolemba po aza mwana ngai oui de royaume mamingeni lelo obozo chola ye o abota bana bakizengi abota bana boy est-ce que c'est normal c'est ça normal muninga aboti ba avanda akanaka te un jour akobota mwana handicapé akobo ya kofinga ye eza pona ko choquer ye to pona ko sepelisa ye en tout cas naza ba confrère na nga bandeko na nga naza contre bino te pona so bozala na ba rando na bino moko boye mais pasi na nga ya mama ezaki pona yebi pasi ya kobota nga na bota mwana nga za 10 ans na kolinga te mutu moko boye oyambi na émission to bovandi quelque part bosangana po bo attaquer mutu moko bo attaquer mutu na ye moko enobana so bozala ba rando na bino bo s'attaquer na bino na bino bo tika bana bo épargne ka bana nga pona bana na za sensible na za trop sensible na makambo bana nga na za mama Vanessa nga zo se rappelle yo zale ki na nga kuta obeta lisolo te ya période na osaka na kishisa to za na voyage nga to na bota mwana nga to nga bota mwana ngai na ero na moi boy ya zaka ya kolamuka ndezaka ba bebe mususu ero mona lali na emisu miso okanga me ye ero za misu pa ipe donc bino bozo pongi yenda la muki to bana ben zadio parce que ba période na ndemo zadio ba no régner zadio akolela ko déranger bino to tie libele na munoko ndeni ya olala te to komi 3h30 4h ndalali yo parce que maman yo mo ba mabiso ba maman ebele ba na ba ebi maman nyoso maman une vraie maman alala souponité moindre mouvement il faut soutenir moi na koko ya yo po ba maman be pe ba ko isa bana mona obondela mona tie mona ka bona makolo bu animbi mona ka ya beti mtuna se o pe batum suba lobara papa so maman ba supporter ba maman pe papa pe ba ko supporter ngote papa supporter de ni lem susu papa mona zo la kuna bi ngana okena nga kayu nga lobi na tonga tikyo maman nyoko mana bana maman lo banda ki na 9 mois na libumu 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois ti oboti mona 9 mois oboko les susu obandi su ko boko le ti tanga okola oyo amona sko mutu mazo finga e donc na boti mwana ngai alino oboti mwana kizengi oboti mwana baba oboti mwana ndundu oboti mwana c'est pas normal moi je suis contre mutu nyonso oyo asimba kabana moi biso ba congolais o bazaka ana Kinshasa pe bazalaka libana mboka
bakamisanga oni handicap bana ezaka sija mukirite babike na poto bafutaka bana handicap eza ko bana handicap te ezala ba mikolo bafutaka ba ume ana kishazo mona muto atamona chaise roulante etala koka oyo mais baolo baneva ko fara ba banga kute banga te etala koka oyo mama wana bota mona kisimbi boto mso vanda boye ayaka na maternité po ya kotala soko botini yona ba maternité so Congo basala bien balinga su te ba visitaire so muto aboti balinga su visite po ani po muto ko bota mwana ele muso boti nzambe na ngai merci nengo pesinga mwana nga mais mwana nga aza na défaut aussi bato boyo osekanga siko muto pa ko yebe na maternité akoti boye amoni ke bota kindundu na carte na utikotela ye aboti ndundu oh na utukotela ye mwana ngo tukotela longi na ekisimbi TV kwei nde ba TV kwei oh c'est triste maman c'est triste oui. Non moi je suis contre en tout cas bande ko bola na ngala minute oyo très fâché naza très déçu très déçu parce que je suis une maman oui une vraie maman oui. Donc na yebi pasa ko bota na yebi pasa ko bokola na yebi pe pasi ya bana ngai na koka ko na pimela nga géri c'est la rose dosée na pimela géri na pimela chic mais na ko pimela mwana te jamais Christelle la Rose vraiment azoloba attend que vraiment une vraie maman une vraie mère hein parce que ba bateri kala la bango ya Gucci maman ya bana bele tika na ngali nga bongo te maman ya merveille mujinga dozo ndeni nesi bebe la nga babi jeune fille nga mikolo yo Camille babi mwana na zo ba vitesse makasi oui bana biso to ka faut kopesa ba la ba valeur bébé Camille ya na bango bébé ya Chimène qui ala babi bana mannequin na biso na ye moko Ronel Fra babi mona na so tale ka ilonga makulutu ne mobimba donc na matama ya makulutu ne donc biso te bi Valère Abana Vanessa oui te bi Valère Abana kande totolo baké Christelle la Rose loba comme une vraie maman ce qu'on a yeba parce que to comme vraiment pratiquement à la fin de notre émission si ko bat basala bon ba na conséquence na sort na maramna bango sort na bango koza ndenge ni panzambi oui tout se paye ici bas so boti mwana kizengi kumisa nzambe so za parents yom to boti mwana na kumisa nzambe merci opesinga bana parce que ebele ba keto na ba jeune de prière ba mangenge ba mangenge ba komo luka bana po bila mususu afinga ka mwana ya mutu moko boye mutu na lela ka mai na ya miso kitati na motema nzambe surtout moi si ebongaka lela te ofinga mama ya batu ke oboti bana kizengi yo mutu na no bota te to yo aussi obota mais ozana bana na boke ba mabana na bongo te ya mibali ba obala basi ba obota ata ya basi mibali ba obala bango ba obota akwa bo rovandela kombo ya bana batu kofinga bango ba handicap c'est la Rose nazongo mwa mukepe na mona ba réalité on pesa la mingi na kino mona pe muta monike tellement ba fingi mwana e 3 jours pa bomi mwana e nazna bisabino histoire wana eza histoire moko ya pasi bato bebe ko ba donc mais ça histoire vraie histoire réelle mwana kutosaki mwana handicapé te kaka ndenge basi pe kaka biso basi oyo ba mama misusu pe o baye baka ba biye baka ba valeur na bango te oui po ezala ba mama misusu baza ana Kinshasa oyo mobali moko boye akutana na yo a honora yo na miso ya nzambe le mtu ayebi ni famille na yo te akutana na ona na nzela vaye ba famille na yo aya a honora yo lelo komi pe ozuma peka ozu mutu ozu Kinshasa so za Kinshasa omema na mutu so za na poto omema na mutu ba mama ebele ozomona ebele na Kinshasa ngana yebi histoire vraie mama moko boma mwana e pona ba mokeri pona kaka ba mokeri oh abomi mwana wana sko mama na oh pona nini oh bazoseka e trop akufa kaka mais oui akufa kaka mama na boma mwana atela mwana poison mais sora maman botu nga tiko sora maman sora maman zani sora maman na ministre de biso comme le cas de craquer mental akoma ka ba problème ko sona ernyoso ko finga ernyoso makila ya mwana na ezongeli mama wana na mutu lelo vérité ye ko bino ke mama bomai mwana
tomona mona mama komaka ko baner na mutu ko sona ko finga ko loba e onyoso avant na kimete so fani kimelelo lobi fo luka problème so fani kimelelo nzoga ne place abomela ka mona lisolo pe ko marate e komi ba ye moni ndinga zana aboma kimo na sens te e ki mama motema mabe hein oui mama motema mabe ça mala muté en tout cas Vanessa naza contre ba maman o nyonso na ba papa o nyonso ba finga bana baninga. OK, merci Christelle Larose. Conseil en tant que maman na ba nyonso ba lando de partout dans le monde parce que il y a ezana maman moko azolando na minito yo, ezana papa moko azolando na minito, ezana jeune fille moko azolando na minito, peut-être aza choqué na ba injure na mafinga na roloba selon de bazo finga mwana ezo soye na motema. En tant que mère oko réconforter na ndini nga ko réconforter na message oui omoni tango mobile na par exemple abalaki o sota abalaki o te mais atinda abokutanaki na ye lelo ozwaki zemi po boti mwana tango ozaki bino mibale bozwaki zemi na te po bobotaki zengi to bobota ndundu to bobota handicapé mental ou physique donc bozwaki zemi wana te po bozwaki zemi po bobota mwana moko ya bien mais oye ekomaki ekomi déjà bopesa nzambe merci oyo nyonso bosalelaka bano bazalaka normal bosalela yango nazala mama ono obeta cette merci ku mwana na ye non ondima kutu te en tout cas na encourager ba mama nyonso mwana nyonso kobota azala infirme azala koka azala baba azala ndundu aza mwana traiter le kolo traitera bala nyonso osobeli mwana na yo ya normal elamba ya Gucci ye posombeli la Gucci OK H&M ye poso ndengo traitera bala no nyonso traiter bango ndenge moko ezate lokwa ya zaka ndundu na kokorobisa na miso batu te ndiye fo avana na chambre lokwa ya za kizengi ye fo avana na chambre non ngana za mama na ebi paso bota en tout cas boza makasi bolanda bilobela ya bato mokili te bolanda la bilobela bato mokili te po oya kofinga yo lelo oya koseka yo lelo koza no inquiétude moko te po eza lisumu te okanaka te un jour obota mwana ya bongo oya kofinga yo lelo abayeba te abosana te oya asalaki alonaki awa aobuka ngo kaka awa yo olonaki kofinga mwana kizengi yebaka na famille no pe kizengi osala nini akoya ofingaki mwana batu ndundu sekake ndundu yeba yo pe ndundu na libota na yo akoya soki na obota ki te okobota ndundu soki so bota ki ata bana na yo bakobota o mwana na kizengi na comprendre sous elo mso sala passe oui soko boti mwana za na problème aza handicapé et la qu'est-ce que ozaki obima na nganga to mwana na komona mwana ki amana basor na e omani asimbaki kisi yango boti mona ya handicapé bongo abota asimbaki kisi yango boti mona kizengi baki malformation na yaka pe le mso na babiloko batu baliaka pe na batonga mususu ba infectera batu là mso kendaki docteur apesa traitement moi je connais aussi oui ba traitement et chaque mois kenda rendez-vous na médecin le mso na rendez-vous médecin fait la pesa tonga moko asala ki erreur apesa tonga na e baby le mso muto abana ba mso pesa la ke mwana bota makine bien après bo botu pe mwana normal bo mwana ko na ba 9 mois mwana boka makolo bo mwana ko boka makolo yota bo makolo sala raté mwana ko la chaise roulante ale bino bo comme son sujet moto bo se karabana ba en tout cas na ko esa ba mama na nyoso bazala ba mama makasi na moni pe mama ya biso to bo télévision be basika mama Iget Dikombe félicitations pour na bébé kitoko ndeko Eric Dikombe ingénieur Eric Dikombe bébé Messi il faut t'encourager ba mama nyonso faut t'encourager ba mama nyonso na moni pe Martini pazawana babi nièce ya ingénieur Eric Dikombe ingénieur nièce na donc bon so ba mama en tout cas ba mama nyonso t'encourager bango ba mama o to botaka oui ba o ba botaka tende musala bango ko finga
Soko fingi robota te. Ya solo ana. Mais oui. Oh. Moi yo finga robota ndenge. Oh matabangenge nzamba otindo ke esenga pardon. Ba na ba kroni fuati nyonso ba finga bango nyonso. Ba se retrouver na kati. Bakende bakende na mangenge to bakende wapi soki bakende ko omani ba ofinga baninga ke non aboti mwana boye po akenda ke panganga koluka mwana wana or ye le mususu akende ke panganga te nzambe mutu apesi ki mwana na bongo mwana bimela defo mais yo siko ndem to kende kozwa mwana kizenge na epanganga siko o comprendre ake panganga siko sele pe bikila kila poazwa moi siko comme moni nzambe kala mingi te menopause zo ya amote menopause comme pembeni ifuna lukata moyeto menopause oya te ke banganga na ozwa mwana te. Merci Christelle Arose, merci bien parlé na bi que c'est ici ba téléspectateurs non soya CL News TV to comme vraiment na suka émission na biso message nini ya fin na ba quelques salutations na yo na ba nyoso ba dingaka yo o baza surpris na bi ka balobeze belé. En tant que maman, n'a vu que maloba vraiment eza vraiment yoka et tout le quoi maloba mais omoni ngane na na lukana na lingana ko le ka be émission te atata Gloria olanga yamba ngane te Gloria na sale on kapoza yo na lingana ngate batwa yamba ngana be émission parce que donc c'est pété ndinga na yamba émission oh nga mo kutu na sepela kitongo isinga ke ya Christelle ya kalenda kulelo na yamba pe yo par rapport à ce jeune sepela ki yango nga na zoloba boy bino bae bozo musala ko finga ka bana batu bo tikeza malamu te ya malamu te bo limbisa nga ba mais lelo na lobi eza malamu te bo tika ko finga ka bana batu nozo to saka na mokili efuta maka ana mokili yo lelo loni mafinga okobuka peka ya mafinga oloni ona mwana na kizengi ndundu botaka kizengi o abota ki mwana ndundu yo po soki lobaka okenaki ososisa mambo bota lobo sala ososisa mambo bota wana okozongela te pa bana ubi oki kosenga mutu ana pardon ta na chrétien ki to na finga ki bana na yo et c'est pas ça que te limbiso zaka ndeko nanga ozaka yaya na ngai ozaka non. Je suis contre vous. Botika makama na bino bande ko na nga ya média. Bino bande wana biso ba chroniqueur, ba chroniqueuse. Mutu mo bazana ba rando na ye ala ye pa na yo yamanga pona démarrer aller no côté si bana côté si 26 bana yo po le po dona montage nga le so na beti libaku gérer zo monter et gérer kota na beti libaku kata to na lobe mabe kata et on les batu yo siko tiki po les ba maman nyoso les ba papa nyoso o bazaba po na papa mususu mwasi na ye abota mona aza baba atambola raté aza handicapé mental. Alors yo qui yo chroniqueur wana bana personne si valait to chroniqueur zo dégager alors yambi mutu moko boy po ba couche so balanda biso ba parents bala mikie ba jeune ba tuso ba afinga ki ana ba vraiment ya ko finga ba tebe ba benga ngati Christelle ko yamba ka invité wana te tolinga ka ete mo pe pona songa na ba invité be na yamba bongo sutu te pona batu Christelle le to sepela kana ndingo sala musana ko yamba su mutu wana te o yamba ki po anini azo bebisela yo boy merci en tout cas merci merci invité nanga vraiment tika ko finga batu o no sebe ki ke afinga ki musoko sala kengo mutu atinda ki o finga senga na pardon za force libéraka mais soko sala kengo pona o lancer soki défi so ndeni yeba ke olona ki ngo na mokili okobukela ngo kaka awa na mokili courage makasi na des royaumes mingeni courage makasi babi mama ya bana 5 courage na yo courage à merci ya kobelisha obini nasi saka na boka mabanga faut boka mabanga pona obenga no na plateau nanga na obenga ne déjà Papi Nzola Meso merci à Papi Nzola Meso Gabi Panzo merci à toi message nanga vraiment siko message nanga ya sukande yango esuka émission en tout cas azaki choqué au monde que le Christelle a tomboki bozana bino choqué té parce que c'est normal parce que tu es une mère Christelle a lobel makambana bebele ba finga oui bo finga ebele pe ba finga kaka ebele pe bosa nini ba kumisa bo finga et ça la biso ka bien ba remarque na bino surtout no ba reproche ça la bien mais ngana zo beta ka accepter botika ko finga bana ba défaut bana ba ninga makamango so se passé ana Kinshasa trop
pe na surtout pe ba congolais botika ko finga ba défaut ya bana baninga eza kitoko te. Merci. Yo chroniqueur oyo zui invité na yo pour bo démarrer bana batu botika makambu wana yo chroniqueuse oyo ya invité moko boye pour afinga bana batu botika makambu wana soki muto ayelo sujet wana pese conseil lo bato sala émission to bela makambu mais ko finga bana to épargner bana. Po lelo bana ngo bakoli esika moko bana ona bana bakoli esika moko ali boka ke papa wana afinga ki bandeko na ngai est-ce que sepela merci na Jerry Kobetox pour na bilili merci à Vanessa pour na émission kitoko malgré au katinga maloba mbela olobeza qui met au développement plus tard merci à Chic Mampou pour l'assistance na merci à ma belle-sœur Colette Masonga bon séjour pe na Mimi Masonga pe azana Kinshasa mes condoléances na parce que a perdaki maman merci na ba maman ya mitema minene lokola ba balobi ye moko bilikulu CPI maman mokonzi merci na yo. Merci à Iguette du Combe Pazaki pour l'assistance. Merci à Chimène qui a l'agilité Mamoulouba. Merci Nayo. Merci à Bibish Kabichi. Et on a Kaba maman. Mais on a papa. Moi encore. Merci à maman Espé Mbombo. Merci à la maman de Jennifer Ikasi. Maman Jennifer Ikasi. Kokoya Jana Star. Merci à Christelle Biengani Bianchou. Merci à Gina Moujinga. Kadete Niembo. À Laetitia Lorette Ndemba. Lorette Ndemba. Lorette Ndemba. Ah, Karma homo de moi-même, Carmel et Kitambala, balobi yaya moto quoi. Babi yaya moto, ba bonne guérison, et puis que déjà la Palestine, des gens en forme, yaya moto, maman Weston, moi na parigo, moi na lemba solo babi, so bo luka bana lemba, faut bo chaka na liste parce que moi na lemba solo ya tongo siko a évolué on a ninga ba Paris.